Est-ce que atabongo tokoma kosambela tobosani makambu ya coutume ezalaka susu possible te soki mwasi akufeli mobali basokola mwasi wana te mwasi oyo mobali akufi kasi basokoli ete tokoloba nini likambu te ata pasteur asalaki prière est-ce que akati balien wana to akati balien wana te pesi pasi mwasi mobali akufi basokoli ete aleli est-ce que famille esokola yo e libera yo to batika ko kana makambu wana bon wana ezaka nakoloba ke eloko wana esalami te donc ezaka ezamo dangereux te na sambeli kaka esili nayebi te soki kote na bango basalaka yango te nga nayebi te soki ozwi veuve osundoli ye ofingi veuve ofingi nzambe nga naza awa naza veuve eza naza veuve ya liboso te na vie naza pe veuve ya suka te komela bamosusu nga nayebaki te ke un jour nga mpe nakopinda kozala veuve un jour vraiment siko lelo nakomi na etat ya veuvage siko nayebi pasi ya kiveuve eza ndenge nini Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence Ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité vous pesaka na programme oyo
Radio Lokole masolo et pas wapi to kuta na kapona ko beta masolo ya makamozali ko le kabongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala comme na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek toye na poko le to ko umena mingi te toye ko beta lisolo ya affaire oyo to beta ki yango déjà soko tani na sekuna numéro 1 autre baki papa moka utaki Canada ayaki kozwa mbongo ya cotisation ya ndeko na ya kufaki awa en Afrique du Sud lela boye to solo na famille ya mobali à cœur ouvert to solo li peso suna veuve mwasi oyo akufisaki mobali. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des rumeurs. Est-ce que ya solo mbongo ya matanga ya mowei akendaki nango Canada to États-Unis to akendaki nango te? Ça a fait couler beaucoup d'encre. To ebi bisona binoke soki basali cotisation na matanga ezalaka soit soki moye ezalite cotisation wana esungaka pona basala enterrement ya mowei soki moye msemonaki déjà et kosunga peut-être défunt mwasi ya défunt na ba orphelin, donc veuve na ba orphelin. Ce qui n'a pas été le cas pa ya bandeko na biso oyo mwa nungu to yebi ke makambo ya famille ezaka makambo ya famille singa ya famille ate benda naka suka bongo e kata naka te ate kata naka te e benda naka de balobaka, voulais-je dire. Voilà, alors to lingaki to sala likambo oyo to mettre fin na yango bandeko ya mobali balobaki yango ke déjà ba pesa ki mbongo wane kendaki soit de Canada soit des États-Unis et zongaki na Afrique du Sud ba pesi mwana mbongo na ye. Alors la famille à mobile et la famille à défunt ils sont allés plus loin après koloba mbongo wana etikala ko kende Canada te etikala ko kende États-Unis te ezalaka kaka awa. Alors Dieu merci balobaki ke mbongo wana basi bakaboli parce que dauphin azalaki na bana misatu légalement o abotaki na mwasi na veuve Chantal, mama Chantal ezalaki na mwana mususu oyo abotaki avant kutana mama Chantal, mwana abotaki na sud-africaine. Alors et ça le kola dauphin atiki 4 bana na 4 bana wana mbongo e maki wana bakaboli mutu na mutu azui parti na ye na lingi to mettre fin na likambo oyo to kendaki bongo koluka mwasi ya mowei moko la veuve maman Chantal. Elle a été à cœur ouverte à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. To tourner ma question oh non se fallait to tourna bola dans la lumière ya bino moko ndeko soki okoti au partage la sibino bino bandeko ya Mazembe ba supporters ya Mazembe ba dirigeant ya Mazembe oya kufaki azalaki président ya fan club ya Mazembe tala suite ya émission auto bandaki numéro 1 ya ngo beba vérité to yokanyo surtout to que encore plus loin. Est-ce que tango mowei ya koyaki bakendaki na hôpital to bakendaki na hôpital te? Est-ce que mwasi asinaki ba papier ba mobali na hôpital to asinaki yango te? Côté mususu balobi mwasi aboye ko mobali na hôpital asinaki ba papier, côté balobi mobali alambuka kite ti akufi. Qui dit la vérité? Alors toyoka bongo mwasi na ye à cœur ouvert nenga expliquer mama Chantal asima tozonga pour cette émission. Na micro meuti koleka to betela kibino di solo ya ndeko oyo azali supporters ya Mazembe. En réalité azali président ya fan club ya supporters ya Mazembe ya Afrique australe, en particulier précisément ya Afrique du Sud. Ndeko na tika en décembre émission ça a fait couler beaucoup d'encre. Oyo tolobaki ke ndeko ya mowei awutaki na États-Unis d'Amérique to na Canada ayaki awa akendaki na mbongo ya cotisation bolelaki mingi mbongo ya matanga ezalaka mingi po basunga yango basangisa bakunda ebembe kasi lokola bakundaki déjà mowei mbongo wana mingi to yebi ezalaka destiné epai ya veuve na ba orphelin ezalaka ndengo wana po soki matanga ezali mwa déstabilisation ezalaka na famille soki bakati mutu ezalaka mwa compliqué. Mama to beta ki lisolo utaki Lubumbashi ndenge biso to ngako koma makambo na suka investigation ezali continuelle to solaki na batu ya États-Unis na famille sika wa boy ba pesa ki biso ba version auto koloba yango na plateau mais sika wa boy to ekaka pona ko vérifier oui c'est vrai balobaki mbongo ekendaki États-Unis to Canada oleza awa mais tangu to sololi na bandeko ya mobali balobi mbongo etikala okende Canada te etikala okende États-Unis te mbongo ezalaki na Afrique du Sud. C'est pas important, essentiel est que toyeba mbongo wana ezalaki cotisation ya matanga ba orphelin
na veuve bazwaki yango te. Dieu merci. Après qu'on sonne sur la télévision wana sika wa boye famille ya mobali ba confirmer que mbongo wana ya cotisation ba pesi yango na ba orphelin. Boyebi ke Mowei azalaki na bana 4 officiellement na maman veuve officiellement 3 officiellement 3 na veuve oyo tokobomba su kombote mama Chantal mutakufa molonga na yeyo mais mwana mususu papa abotaki libanda azali na sud africaine mais azali kaka mwana na biso. Alors mbongo wana famille et préféraki e kabola yango na mwana azwa quelque chose mais kopesa pasi atabana bazui veuve pe azali veuve moko légal, il fallait quand même à bénéficier, mais ça c'est pas important. Mais puisque ko vérifier awa si réellement bana bazwaki mbongo na bango ndenge famille ya mobali na par intermédiaire ya ndeko Alain tangi kombo peut comme la suka boye Alain abengi biso to sololi alobi apesaki mbongo yango te ko vérifier et pas ya veuve to surprendre awa ayeba ite to roya to surprendre ye atende biso le cache to ultimo sika na Santon te ko surprendre ye et sika pia musadali bizi mama Chantal mbote na yo mbote papa Domo makasi mbote papa fils. Voilà, bon d'autres kolongono. Ah, nangolo azambe tezama. Ça fait combien de temps depuis papa Tiki Biso? Ça fait 5 mois. 5 mois déjà. Est-ce que les enfants s'adaptent très bien? Comment yo ozo saisir? Parce que mon bana kufika 5 mois déjà to moni ozongi na musala. C'est dur, comment ça se passe? Bon, na zonga ki musala na partir du mois de mars. OK. Oui, na zonga ki musala à partir du mois de mars. Bon, papa azali susute, nazana bana oyo baza mikolo. Bango nyonso bazo dépendre nanga. Oui, il faut balia, il faut balala mandako. Donc shop oyo pe il fallait efutama. Donc yango wana nazaki obligé na senga nzambe apesanga makasi po nazongela musala po nasunga bana nanga. Vraiment. Po nazana mutu moko te oyo ke nakolobaki akoya kopesanga mbongo kufutaka ndaku boye yango nazalaki obligé nazongela musala. Te mais quand même okoloba ndenge. Donc nasengi ka nzambe ke apesanga makasi po bana oyo il faut bakola. Nakofanda te ke na fandi na lembi nzoto malgré que papa kei douleur wana eza nanu kaka omoni ka ndenge nazali boye douleur eza kaka mais nazo sala effort nazanga makasi po bana soki bamoninga na faza makasi bango pe courage. C'est ça. Vraiment. Maman Chantal, il ko pele mebiso mingi awa to yokaki ezaki rumeur mais comment que rumeur comment que officiellement na cotisation oyo basalaki pona Mowei bandeko ya Lubumbashi batindaki baninga ya Mowei batindaki mbongo nyonso tuana montant to yebite soki za monter ya so to ka kezaki à peu près $5,000 ou plus $5,000 to yebite na rien de combien mais to solaki na famille ya mobali ba bokilo na yo parce que nous pesamaki bakedaki na mbongo na États-Unis to na Canada et puis plutôt makele salami ba mbongo wana ezongi mwana sika boye ba pesi mbongo na ye bakaboli mbongo wana katikati en 4 parties bana. Est-ce que bana oya yo mama officielle ba zimbongo na bango to ba zimbongo te? Bongo batindeli mwana na mwana bengaki mwana ke mbongo na yo boye autant to tie na compte na yo. Okay. Donc diviser mbongo na mwana azwa mbongo na yo. Ah donc bana ba zimbongo kaka na semaine. Ah, ça c'est très bien. Donc bandeko balandi bomoni ke quand même na radio le collé to beta kama solo pona conduire te pona kosunga communauté. Tala musa to sala ki eboti mbuma sika boye quand même les enfants ont été servis. Ce n'est pas que famille ba zimbongo ya famille ba pesi bana tezali cotisation oyo baninga ya Mowei oyo bazalaki na mawa ya Mowei basangisa kinda songa matanga ba pesi
pona bana. Merci na geste oyo famille basali to pesi bino botondi pona vraiment bo ndimi ko aider bana wana na mbongo oyo ya cotisation. Kasi mama Chantal apa mbongo ya cotisation bana quand même famille ya mobali ya papa to yebi ke basali quand même na moi minimum ya vie sociale normal. Est-ce que banda papa ki famille bazo s'occuper na bana to ba promettre nini? Est-ce que après mbongo ya matanga bakubana ko sunga bana to comment? Bon, on a koki koloba ezake bana na botaki bango nga moko te. Na boti bango na kati ya libala. Tosali mariage to boti zamba pamboli biso na bana kitoko. Baza 2 filles garçon moko. Et puis nzamba eko pesa nga mwana mosusu ya 4e enfant wana. Eza ngai mutu na découvrir mwana wana. Na ndenge papa na yake na mabele atikala komona mwana wana te na misubu. Oh, comment ça? Ngai mutu na rencontraka mwana wana na nzela ya Facebook. Mwana contacté nga a se présenter apesi kombo na ye na kombo mama na ye. A expliquer nga ndenge papa na ye azalaka apesi kombo papa. Nde na bandi ko converser na mwana na tuni ye pona zala sûr que est-ce que eza penza ya solo ye aza papa na yo parce que kombo na ye eza na Congo eza populaire. Eza ka ye moko te mtoza na kombo. Mwana alobi akei akeko tuna mama na ye. Aye ko zonga confirmer nga alobi kombo oyo papa na ye pesaka ye tango azalaki abotamaki eza mwabi. Kombo ya koko na ye koko ya mobali. Nde wana na tuni ye na lisusu nalobi azalaki kofanda wapi na seri wana tango botamaki. Bwana kei azongi lisusu alobi azalaki kofanda na Ponte. Musala ni na bando sala azalaki professeur teacher na école secondaire. Oui. Alors wana epesaki nga confirmation que ya solo koko na ye aza mwabi. Et puis azalaki professeur ya solo et puis azalaki pe kofanda na Ponte na baseri wana. Bon seri wana nga nazalaki na utaki koya awa na yebaki ete. Abotamaki avant. Oui. Nde après na komo solola na mwana na tuni mwana na lobi sikoyo olingi nini? E alobi te nalingi kaka nayeba bandeko nanga. Nayeba pe papa nanga. C'est tout. Mwana moko très gentil abengaka nga na tongo abengi na poko. Sika boy relation ya mwana na bandeko na eza ndenge nini? Relation ya mwana na bandeko na ye eza nango. Aza fi moko abengaka kutu tango ayaki tango to nayebaki esika. Auta azaki na 20 ans à l'époque. Oui, ayebsinga abando tanga. Abando sunga mwana wana nazo futela ye classe. Na mbongo na ngai. C'est bien. Et puis na introduire pa papa na lobi mwana oyo photo oyo moni ndenge ni. Alobi mwana oyo akokani na ndeko na nga mboyi. Akokani na nièce na nga boyi. Donc azana bilongi ebele. Ya côté à papa. Après na yebisi ke kombo na ye azali Cindy. Alobi mama na ye azali boy. Ya alobi eza histoire moko ya kala tango mwana botamaki na yebaki kutite ba seri wana ba téléphone ezalaki te na ba WhatsApp. Donc papa reconnu mwana ye. OK, c'est bon mwana bilo. Mwana yebisi ko papa to komo solo la biso nyonso. Azalaki pe na matanga mwana. Mwana nga mutu na tindelaki biye aya na matanga. Oh, ça c'est très bien. Tango papa beli na yebisi ke papa zobela za bien te. Tango akufi na tindeli message que papa akufi. Oh, ça c'est très bien. Il faut oya au mona ta ebeli parce que batika ko mona na te. Mais to bando solo la ni. Bando benga solo na papa. Mais siko papa pe soki mwana za besoin na eloko, il fallait ele kaka nangai. Pour apesa mwana. Cindy, force à toi, hein? Courage ma chérie. Force à toi. Nde natinda ki biye aye. OK, maman Chantal, si ka boye oui c'est vrai, ba restituer mbongo oyo epesa ki matata ndungu. Si ko relation na yo na famille na ba bokilo na yo eza ndenge nini? Bon, relation la bien, ba s'occuper la bana, ba occuper bino to comment? Bon, wana baza ba papa ya bana. Oui, baza ba papa ya bana, ba yebi ke bana bazali. Soki bana na bino bazali, baza bana. Soki papa moni ke na benga mwana ou bien natindele loko. Bana bakozwa problème ezate. Wana nga na koyeba te ke nanya koya kopesa o nanya kosala bo. Baza bana na bango. OK. Bon, question oyo batu ba mingi ba nto tuna yango to yebi ke to sali ba africain soki mobali akufi
oui c'est vrai que tout ça africain tout semble africain et c'est ngaka ba libérer maman ba libérer moi c'est nga ngo terminer ko sokola est-ce que famille et sokola yo et libéra yo to batika ko kana mwana bon wana ezaka na koloba ke eloko wana esalamité donc ezaka moi dangereux na sambeli kaka esili na ebité soki côté na bango basala kango te ana ebité donc siko famille na yo na makambu nyonso o bazoloba famille na yo bazoloba nini ba moni ndenge nini to ba grande so ba bakendaki kosolola na beau frère na Congo apesaki bango parole o il fallait ba exécuter kotoyo ba o baza kotoyo ba exécuter yango te mais apesaki déjà malobake ba to sa ba o baza koto ba sala quelque chose mais ba sali yango te. En tout cas, vous devez faire quelque chose pour na Maman Chantal quand même à la libre. To bozo ta mingité Maman Chantal tout le monde na musala. Merci tando ya bebiso. Merci ka be mutuna ya suka. Moi précision to yeba ba to vérifier information de zalaki ba lobi longtemps que papa a koyaki na ba otala etandoike match et il ne s'est plus réveillé, ti même na liwa ezali zalaki bongo to ma papa la mouka. Qu'est-ce qui s'est passé mon kiwa? Alamukaki. Okay. Bazolobaki alamukaki te, ce n'est pas vrai. Parce que bon ba photo oyo to nazana ngo oyo nakangaki ki azana ndako aza kufanda. Ba neve mususu bayaki moko basololaki na un jour avant à côté hôpital. Ah OK. Mais bon ba photo ebungaki na phone. Soki ezalaki. Donc papa tango akoyaki alamukaki na ye azongaki penda. Zate ke akoyaki ti. Donc otolobaki est-ce que ozaki te kolanda émission na salaki? Na landi émission tango na batindela kanga ligne. Ah OK. Donc on devait trouver wana papa la muka quand même après ko rejeter c'était comme ça. Oui, ala muka ki après rejeter. Donc bomoni bande ko balandi to vérifier que trouver wana papa la muka ki et puis a ko rejeter mais to sololi na ye kotanga combo ndeko Alain lui n'a pas voulu accepter que papa à la mukaki abayi papa nenga koya kiwana ça lui a tiaxé akenda ki na mokasi maman ozaki présente na awa alobi papa à la mukaki. On va pas faire une polémique sur ça mais tu as tout éclairci no kandengwana. Maman Chantal merci mingi osaye le bakoloba na famille ya mobali na yo bolanda osikolobi na bango nini pona bana. Bon on a kokika koloba ke nalingi bango mingi parce que baza bandeko ya mobali nanga bana baza wana baza na makila nanga na makila na bango. OK. Mutu moko te akoki ko bimisa makila ya bango ke ebima ekende kote mususu. OK. Baza bana na bango baza pe bana na ngai. Ngai en tant que maman nazo sala effort pour na make sure que bana nanga bazanga place ya kolala te balia. Bon côté na bango nzambe moko yebi soki pe basungi bana soki pe bakosunga bana wana eza. Mais ceux qui voient difficulté zali, moi difficulté est-ce que aux attend quand même au téléphone ya kobenga famille ya mobali ketal moi difficulté zali bana boye kelasi est-ce que ozobenga bango na sina bengaki na bengaki na megaki na tindaki ba message mais na zwaki réponse. O bazo répondre yote. Na komaki ba message na tindi ba voice ba répondaki. Donc la colique que batali ba otala émission boye sikoyo je crois que famille ekozonga na kimia parce que biso objectif na biso la kana radio le coller a kosangisa bato beti li solo pona ko panzate pona ko sangisa famille ekoma moko. Merci mingi maman Chantal à moins que ozala na likamsho bakisa na batu nyonso tu oyo ba contribuer ki mbongo batu oyo ba yaki ko sa soutien et qui ta batala ke émission ba sepela kité siko robina bango nyonso tu nini sika boye mot de la fin ya roi. Bon mot de la fin nanga nzambe apambola bango. Nzambe alobi ke oyo asungi veuve asungi nzambe. OK. Soki ozui veuve osundoli ye o fingi veuve o fingi nzambe. Nga naza awa naza veuve eza naza veuve ya liboso te na vie naza pe veuve ya suka te. OK. Komela ba mususu nga na yebaki te ke un jour nga pe na kopinda kozala veuve un jour. Vraiment. Siko lelo na komi na état ya veuvage. Siko na yebi pasi ya ki veuve eza ndenge nini. Ekosunga ekosala ke nga pe soki na moni veuve na kosunga ye. Na kofinga ye te. Parce que na période où mutu aza na difficulté ke tineti akufeli mobali aza besoin na soutien moral. Mais siko tango batu baye na matanga bafingi yo batie yo ba stress po ozwa dépression siko tango kokufa okwei balobi ya yango wana aliaki mobali yango wana akwei omoni
mais heureusement nzambe aza côté nanga nzambe azosunga nga mpo naza na bavaleur chrétienne nayebi ke même si oleli okolela te neti mutu oyo aza na espérance te nazolela nazotalela nzambe yango wana omoni ti lelo nafandi boye na muke o nazosala nazosunga bana oyo. Merci beaucoup maman Chantal. Kasi bandeko ebele bamitungisa maki ozo bakisa nalingai na bakisa ke ba oyo nyonso ba bimisaki contribution na bango ba mususu bayaki na contribution physique pour visiter biso ba mususu bayaki bafandisi biso ba mususu bayaki baleli na biso ba mususu batindaki mbongo po esunga biso. Nzambe apambola bango nazo souhaiter que bango nyonso basungaki biso bana na bango bakokolisa bana na bango bakokoma bana na bango bakokoma bavefe na age mike bana bango bakokola bapapa bapesa bango makasi Nzambe azongisela bango ebele ba o nyonso babimisaki quel que soit montant ezala un likuta ezala un rend ezala ebele Nzambe asunga apambola bango makasi. Ça c'est très bien. Bando kebe na mikili ya poto tango tobeta ki lisolo baba ki lukela biso mama veuve wana Chantal on a besoin ko so na ye bandeko moni awa na radio lokole ba papa ya Bwania ba mama Bwania batalaka ba luka moyen ya ko contacter. Est-ce que possibilité ba contacter ko pesa numéro na yo ba benga bomba na moko o ba le pa na biso. Na ko préférer bo le kai pa papa fiston pour la sécurité raison. Voilà bandeko, je crois Bolandi, Mama Chantal, au veuve ya Ndeko Nabiso, président ya fan club ya Mazembe en Afrique australe en général, particulièrement en Afrique anglaise, Boyoki. Donc, ils allaient makambi ya famille, bis objectif awa na radio lokole, et c'est la kapona ko nuire te kasipona ko bongisa. Et c'est mon abiso ezali, to lobaki, mbongo zali quelque part, malgré que là qui musika ya kontinate ezala ikara awa kasi lokola mama a confirmé mwana na mwana a su quelque chose. Dieu merci pour na biso émission oyo to soki awa soki émission oyo e blessaki yo e blessaki batu bolimbisi ezali kaka musala oyo biso to sali. Alors au nom de toute l'équipe de la radio lokole to sengi na bino famille boyokana po singa famille de baka e benda naka kasi e katanaka te. Quant à biso to soki na biso awa, merci na bino, merci na sponsor officiel ya chaîne oyo Mama Charlotte Kaputu, la dame de fer. To kutani prochainement. Portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision de chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien
bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.